Twa twakubike no moko twavana sedito kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedito tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa tusamba entsambu zange mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase ye untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mnaito tukwa kwa yele mfu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo ezali na mukolo na yenga oye biso nyonso toyebi ete tata nzambe ye moko asengaki yango ete tozongisa yango mobimba epai na ye na mabondeli pe na banzembo toyoki banzembo ya ndenge na ndenge pe na mabondeli pe oyo euti na mukanda na tata nzambe na mukolo na lelo tokolobela mingi na message oyo tata mukonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani atindi ete tokoka kolobela mokolo na yenga oyo ezali ete le 17 mai
l'an 2026. Ya yambo alobi ete na makambo nyonso ezali koya na ntina na Tata Molimo Santo. Tozala makasi na mabondeli. Tomipesa mingi na mabondeli. Na likambo oya koloba ete Yerusalemi ya sika nkamba ezali kofanda na esika na yango. Koloba ete nkamba ville sainte. Na bayuda esalamaki ndenge wana eleloyo ezali kosalama na kati na Yerusalemi. Tango wana Yerusalemi ya kala ezali kotungama bitumba ezalaka kasi elonga emonanaki na nini na mabondeli. Eleloyo pe tozali komona Yerusalemi ya sika ezali kotongama bitumba ezali kasi elonga pe ezali kozela biso na nini na mabondeli. Yango asengi biso tozala makasi na kati na mabondeli. Twasabisa mbungolo mpasi vondungunu ya moneka muna mana maonso na matukulu yake la kuntwala kamena kuvuma mpasi kanti makiesi. Ya mibale papa alobi ete ba fete ezali koyela biso. Lobi le 18 mai ezali na ntina. Le 20 mai pe apaki ezali na ntina. Pe le 25 mai mbotama ya papa Dialunga na Kiangani boyeyi ya nkolo Yesu na mbalane ya mibale. Maloba ya papa Mfumwa Longo, papa Diangenda Kontima, pardon, papa Simo Kimbangu Kiangani, de angwana a pesi biso. Pe bikateli nyonso bagali ko pesa biso. To monango te, on dirait exagération. To lobi yango Yerusalemi ya kala etongamaka na mpasi nyonso. Kasi sima ya mpasi nyonso wana Tata Nzambe akanisilaka bango. Biso pe yango toza komona sima ya mpasi nyonso Tata Nzambe akokanisila biso. Yango banzembo tokoyembisa ye moko papa Simo Kimbangu Kiangani mutasengi yango eyemba matozali koyemba yango kasi azongeli yango lisusu. Sima tokosenga pe na papa Pasteur, papa Kabemba na papa Elebe bakomata likolo pona kolobela tina ya Yerusalemi ya nkala, Yerusalemi ya sika pe mbotama to boye ya mbala mibale ya nkolo Yesu na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani. Yango tokosenga jejeki tsembo ndenge tosengi yango si boyembaki yango kasi papa Simo Kimbangu Kiangani azongisa yango lisusu. Pe tokosenga na fliki nzembo oyo boyembi na programu mbotama ya nkolo Yesu mbala mibale na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani. Pe tokosenga na papa Kabemba na papa Elebe oyo ba chapitre papa pesibino na ntina ya Yerusalemi pe mbotama ya nkolo Yesu na mbala mibale. Solo soki ba papa Pasteur babengami na ntina mususu te. Po makambo yango esenga makana mukulu ya mibale to mardi.
soki totali mardi oyo ezali koyela biso oyo le 19 mai ezali na fête oyo pe ya le 26 mai toza mpe kaka na fête yango papa asengi bachapitre wana bakotangela biso po biso nyonso tokoka kososola na ntina nini papa azali kosenga biso mabondeli pe ntina nini bazali kotinda biso ete totonga Yelusalemi bikateli ya mingi koyima ezali na bikateli nde baza kosenga biso ndenge tolandi papa de la ville atangi bato nyonso esengeli topesa bikateli nyonso wana ezali foto respecte yango pe likambo mosusu papa asouligne na tina ya bantintsani oyo ekozalaka na ntango ya milulu na biso ndakisa le 18 mai toza na ntintsani oyo botongi Yelusalemi le 20 mai malgré ba demande spéciale kasi ntintsani wana mpona botongi Yelusalemi le 25 mai ndenge moko bantintsani nyonso wana tozali kobosana eke tozali na memorial na malembe memorial misala ezali kosalema totala kaka teke nzanza longa bakatelaki biso boye kasi na ntintsani oyo etali ete botongi Yelusalemi ndenge tokomataka tobosana te tozali mpe na mosala monene ya memorial ndenge tolobeli yango na malembe memorial ezali kokende nyonso wana mpona botongi Yelusalemi jejeki pe ntango baninga baza koyemba papa Kabemba na papa Elebe bomataka malembe
makuta sana Muyenu seleni Mukemeza kitinu kya mazulu Lizeno tatungayo Abana lizeno tatungayo Makanda mambo manza yezindi ngasi makuta sana Makanda mambo manza yezindi ngasi makuta sana Muyenu seleni Mukemeza kitinu kya mazulu Lizeno tatungayo Abana lizeno tatungayo Lwiza Katunga manza ilukokele 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 Kongo Angola, Kongo Kinshasa, Brazzaville Kongo Angola, Kongo Kinshasa, Brazzaville No tatunga manza Yenu sele, siku nyama zeni lungana Abana lize no tatunga yo Kongo Angola, Kongo Kinshasa, Brazzaville Kongo Angola, Kongo Kinshasa, Brazzaville no tatunga manza Yenu sele, siku nyama zeni lungana Abana lize no tatunga yo Lwiza Katunga manza ilukokele 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 Afrika za ya kivama kya mazulu mungeke nina Afrika za ya kivama kya mazulu mungeke nina Munzi ya Kongo Kinshasa ngamba yelusele Saule njambi wiza Afrika za ya laweni di watamula Afrika za ya milala wedi watamula Afrika za ya milala wedi watamula Afrika Luzeno tatuma mbanza Luzeno tatuma yeluseleni Afrika za ya kivama kya mazulu mungeke nina Afrika za ya kivama kya mazulu mungeke nina Munzi ya Kongo Kinshasa kamba yeluseleni Saule jambi wiza Afrika Zaya lawe didi watamula Afrika Zaya milala wedi watamula Afrika Zaya milala wedi watamula Afrika Lizeno tatunga manza Lizeno tatunga yeluseleni
wana etali botongi Yerusalemi sika fliki mbotama ya nkolo Yesu na kombo ya papa dialunga na boye ine ya mbala mibale aona mokili pe tokosenga papa Saidi yonde oyebi nzembo wana koyemba ngo nzembo wana elingi koloba nini soki azali yepe aposana papa Saidi.
Merci Fiki. Tozali komona bandeko na biso ya dirigeant baza koya mbangu. Papa Saïd Asengi Secours, la chorale dirigeant. Ye ake kotalango na requête Sinzembo ezali koloba ko sala biso annonce ya mbotama ya mokonzi Ntinu. Biso moko toyebi ete le 25 mai mbotama ya mokonzi Papa Dialungana Kiangani. Oui, maman. Tinu tuka, tinu tuka, wasilulu onza yayo. Tinu tuka, tinu tuka, nuisa na lingala elobi boye mokonzi ya elaka akobotemela biso na mokili mobimba. Mokonzi akobotama ye mokonzi ya elaka oyo akobikisa mokili mobimba. Refrain elobi boye yende mokonzi ya mokili mobimba, yende mokonzi fotokumisa, yende mokonzi ofto yembela topese lukumu na ye, yende mokonzi ya mokili mobimba akobotama po akokonza mokili mobimba. Nzembo elobi bongo na mwa parti oba yembi me papa to bongsa yango na chorale poete to yembo lisusu. Merci. Merci. Bosongi biso bokoki kozonga na bino pe tokopesa nzela na bapapa pasteur
kotangela biso ba chapitre wana mpe bakoka kolembolela biso. Ye mokonzi oyo azali koyela biso, ye nde atindi biso eke totonga Yelusalemi. Soki totongi Yelusalemi te, pasi na biso ekosila te. Ye mpe kaka mutu alobaki, oyo batonga Yelusalemi ya kala, eske basilisa kotonga bie kaka tikino sikoyo bazali kotonga kaka pona kobongisa bongo biso oyo ezali Yelusalemi ya sika. Yango atikalaki kopesa mukumba na papa Simon Kimbangu Kiangani pendant l'an 2001. Yambo atika biso. Yango tokosenga batata pasteur botangela biso ba chapitre oyo epesameli na tata mokonzi ya bule. La kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Merci nkolo na kopesa biso maloba. Tozali kotanga chapitre oyo mokonzi alingoma mokonzi abula apesaki biso. Pe toko komplete yango na mwa liloba moko to mibale oyo ekotangamela biso. Ya yambo tozali kotanga Matthieu chapitre 3 versets 1 à 2. Sima tokoleka muke na Hébreu chapitre 9 verset 28. Totangi boye na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Mateya ya Yohani Mobatisi. Sima ya bambula Yohani Mobatisi akendeki na esobe ya Yudea mpe abandaki kosakola boye. Bobongola mitema pamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Hébreu 9, 28 totangi boye. Yango wana mpe Kristo amipesaki mbala moko mpo alongola masumu ya bato. Ye akomona na mbala ya mibale kasi ekozala pona akolongola masumu te. Akoya nde mpona kobikisa libela ba oyo bazali kozela ye. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu totangi mikanda mibale oyo ndenge mokonzi apeselaki biso yango. Tomoni malamu ete likambo ya kobongola motema mpote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Likambo ya kobongola motema, la repentance, la conversion. Likambo oyo yango nde ezali mama na likambo na matei ya bango nyonso banzambe ndenge bakiteli awa na kati na mokili. Tolandi prophète ya suka Jean-Baptiste ndenge awuti kotei la biso ke to bongola motema ote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Litei na ye ya liboso. Nkolo Yesu tango alingi kobanda musala na ye azwi baptême akoti
retraite 40 jours na esobe tango abimi litei na ye ya liboso obongola motema pamba te bokonzi na Nzambe ekomi pene. Na Marc chapitre 1 verset 15 bapôtre na nzela ya Jean ya Pierre ntango bazwi nguya ya Molimo Santo litei ya Pierre ya liboso oyo ateyaki o bato babongolaki motema ya nkoto na nkoto mokolo wana bobongola motema ote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Papa Simon Kimbangu na 1921 tango abandi mosala na ye abandi koteya tobongola motema pote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Ateyaki yango na ntongo elandaki ba oyo bayokaki basepelaki kasi bo bayokaki litei wana te bazwaki pasi. Toyebi phénomène to histoire ya Kimiala ndenge na ntongo akendeki kokanga bandoki na Kimiala bakufaki soni bapanzana bakende kokufela na musika batata bamama likambo ya kobongola motema ezali likambo moko ya munene katikati na biso tokoki kosalela Nzambe te soki tobongoli motema te. Mais eloko nini tozali komona ete bafarisien bazali nano mingi katikati na biso. Comportement ya bafarisien ezali nano mingi kati na biso. Yesu azali kote na ntine na bokonzi na likolo. Bafarisien baye batuni ye ozali kote ya bokonzi na likolo ezali koyokisa biso matoyi pasi okoko yebisa biso te tango ngo nini bokonzi ngo likolo ekoya posi ba prophète banda kuna babana kote ya kaka bongola moteur bokonzi komi pene. Luc chapitre 17 verset 20 à 21. Yesu azongiseli bango boye ete likambo nazali koloba bongola motema bokanisa te ete bokonzi na likolo ekoya lokola tomonaka avion na likolo ezali kobongama po ekita na aéroport. Biso tozali komona te avion yango neza kobongama po ezali kokita. Mais kasi naza koyebisa bino ete bokonzi na likolo ezali deja katikati na bino. Yesu ayebisi bango boyi yango na batata ba mama lelo lokola totelemi lelo na kati landa yamba na kati landa ko na Nzambe mokonzi abule mokonzi lingomba apesa biso chapitre oyo ete to bongola motema bokonzi la Nzambe komi pene selon yo selon ngai na ndenge tofandi na conscience na biso ezali kote ya biso. Parce que Nkolo a expliqué yango ete bokanisa te ke bokonzela likolo ko ya lokola avion ezali kotepa na mapata mais bokonzela Nzambe ezali déjà kati na bino. Mais mokonzi abula lobi na biso apesi biso chapitre bokonzela Nzambe ezali déjà kati na biso to bongola motema biso to lobi nini batata ba mama nyama azali kotambola liboso na bato nyama zakana elamba te. Est-ce que mutu akoyi kotu mutu azali normal akoyi kotula te nyama oyo to ntabo isa kotambola azali ya mwasi to ya mobali parce que ozana misu ozali komona mokonzi attirer attention la biso alamusi biso soyo tozali kolala to bongola motema bokonzi na Nzambe komi pene eliko to Yesu a expliqué botere ma place wana te bokonzi na Nzambe eza déjà kati na biso et ko surprendre biso. Bokonzi na Nzambe ezaka na bilembo na yango poto yeba te bokonzi na Nzambe ezali wana to mona katanga mokonzi azali kotambola to mokonzi azali koya to mona ba préparatif équipe d'avance ba makambo ebele na bokonzi na Nzambe poto zali kolobela lelo maso ezali na bokonzi na Nzambe na ntango na kala na ba mboka o ba yambaki yango liboso to moni bilembo wana nyonso ezali kati na biso na Yerusalem ya kala Salem, Yerusalem, mboka ya mokonzi munene Melchisedek. Na Yerusalem tozaki na tempelo.
tozali komona na kati na Yerusalemi ntango bazali kotambola na kati na kesi na bango bazalaki na biloko mvoala ezalaki na kati oyo aron mvoala ezali kati na biso tozali na bazalaki na ndako ya mintinu lelo tozali na ndako ya mintinu na kati na Yerusalemi bazalaki na résidence ya roi Salomon azali kovanda tozali na bazalaki na mai ya Siloé l'eau de Siloé ezalaki na kati na bango lelo tozali na mai ya nsima kati na biso bilembo ezali kolakisa solo ete bokonzi na Nzambe ezali ya kati na biso mais tozali koyeba koexploiter yango te nayebi te soki ezali na nko nayebi te soki ezali par ignorance yango nayebi te bizaleli mingi ya bafarisien ezali nanu kati na biso ezali komonana na Yerusalemi ya kala tolandi ndenge nkolo apesi exhortation na ye tozaki na bazaki na misala mibale baza komata na Yerusalemi bazalaki kokende mpona kosambela bazalaki kokende mpona kosala misala emisala ti lelo esalaka te esilaka te esalaka biso mpe lelo tozali na Yerusalemi tozali na makambo mibale tozali kosala tozali kosambela mpe tozali kosala misala me kosambela kozala ndenge nini ezali te lo bato mingi bamati na nkamba awa na mbanza sikoyo baye kosambela eske basambeli meme biso bayi tozali na kati na temple toye kosambela eske toza kosambela makanisi na biso eske eza ya kofanda banda na banzembo ti matei ti exhortation nkolo aza kopesa eske tozali na kati tozali ya kofanda toza koyoka yango soki tozali koyoka yango solo tokomona changement kosambela ezali te espo na sambeli lelo lokola na zwi te na kosambela lisusu te lokola na sambeli eloko nazali kosenga na mabondi libala mosusu libala lokola na zwi libala na koya lisusu te wana eza kosambela te babi na mikolo alobi prier sans cesse kosambela mokolo na mokolo soko otangi na histoire na Luc chapitre 18 babanda na verset 1 okei kuna komona nkolo azali kolimbola mwasi oyo akufelaki mobali mokonzi azalaki na mboka nazali kotosa mutu te très têtu dictateur moko jamais vu mais mama wana bangaki te mokolo na mokolo azali kotungisa roi wana asalela ye justice roi a décidé en fait de compte à lobby or pisiko na kosola boni mama oyo azali kotungisa ngai soka bi yaka lobby aye yaka le lendemain aye yaka kuna tango roi atali na fenêtre moni na kosala ndenge nini mama oyo azali kotungisa ngai mfona salela ye loko aza kosenga po aya lisusu te batata ba maman il ne faut pas se relâcher na kosambela tozali kozwa découragement mingi yango na musala la biso eza kotambola susu malamu te ekoli na kati na bolembu dimanche passé nkolo ayembisaki nzembo awa votu zizila wantu tokala soki to persévérer soki to tosi soki to kangami na likamwana tokokoma batu tokozala batu toyebi na classe ne totangi ba histoire ba pays wana nyonso ndenge bakomi Jérusalem nkolo auti koloba nini bamonaki te mpote bakoma ndenge bakomi lelo yango wana esenga na biso to persévérer ndenge apôtre Paul azali koloba ngo na ba Romains chapitre 12 verset 11 à 12 to persévérer to kangama na likambo na biso na mabondeli to lemba mabondeli te mpote yango ekokomisa biso bato mais na uti koloba likambo na kosambela awa ya kosambela na kosambela est-ce que toza kosambela la sort héritage oyo ba famille ba pesa biso to tiki yango mutu makasi est-ce que to tiki yango négligence to songi soki ko panza sala na kati la ngoma est-ce que to tiki yango est-ce que wana za kosambela ba tata ba maman Jean chapitre 4 verset 23 à 24 Babi l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur dans l'esprit et en vérité. Ntango yango nde yango tozali koluka basambeli na solo. Réaction na biso so sala ndenge nini ntango baza kopesa biso ba programme. Mosambeli ya solo. Esengo za kat na motema na biso toza kosala ngona ibalamu
to tozali kopesa kama masolo bana botika boke wapi boke soirée boke de kaka bana tamo soirée bana na 89 tika lelo komit boke de kaka problème ezate est-ce que ozali kosambela mosambeli ya solo sambeli ya solo pe mosambeli na molimu basambeli bango na nkolo azali kosenga bango nkolo azali koluka na ntango oyo mpote mosala oyo toza na yango ekende kokende na liboso kosambela na molimu ezali nini kosambela na molimu bolingo mibeko mpe mosala kosambela na molimu application ya biloko wana misato soki tozali kosala yango ya solo solo yango nde tozali kosambela na molimu mais ezali hypocrisie te batata bamama ntango ya hypocrisie esi eleki tolongola hypocrisie kati na biso mpo te kofuta biso te ekopesa biso pasi hypocrisie nzinzi akosokola boye asokoli makolo asokoli maboko position na yo ezali nini nzambe alingaka baneutre te lakisa polele esika yo telemi yango wana toza kosala tozali koyemba nzembo moko toyemba na lingomba te bantu bankaka mulibundu bene ye diambu dia udia mpila nkaka di baswekanga hypocrite batu mingi na kati na biso awo bazala makamu ya bango ya se bazali kobomba yango ezali kobundisa musala oyo molimo azali kopesa biso tozala polele otokoya kosambwa lokola bandeko basambaki na ntango basambwaki na ntango wana tango ezali lisusu te balobi bokonzi na nzambe ezali kati na biso eza deja kati na biso yango wana tokotanga na Apocalypse chapitre 10 verset 6 tango ezali lisusu te yango wana esengeli biso tozwa décision toyeba kobongwana toyeba koyamba mosala na nzambe mpo eza na propre intérêt na biso soki bongo te ekozala na biso pasi kozela te tango asuka parce que liwa tango eyaka eyebanaka te me tango liwa ekoya kuna okokonosenga susu te ke bolimbisa bozongisa ngai nakende kosala mosala ekozala retard yango wana ntango epesameli biso tokomi na point de non recul tozali kokende liboso na armée na guerre soko oza kokende liboso okutana na embuscade kuna ozali kozonga sima oya kobangisa mampinga oyo ezali esengeli ba éliminer yo parce que ozobebisa okobebisa guerre na biso yango na point tokomi na point wana na ntongo mosusu na poko mosusu basambeli na solo po bamonana tosala mosala na nzambe na solo pe na tokotanga na Luc chapitre 9 verset 61 à 62 Jésus alobi tango azoswa bapôtre apôtre bamso te nkolo tikana na kinokunda tata nkolo abi laissez les morts enterrer leurs morts oyo elombe oyo atali liboso azongaka nsima te atalaka nsima te soki atali nsima ozali dignité na bokonzi na nzambe ndenge biso tozali boye tozali kosala apparence tomonaka na filme baacteur bazali kojoue bafilgrant bazali kuna baza na bango na rôle te me bazali bazomona na kati ya film wana eza lokola toza lelo toza bafigurant mais toza na rôle moko tozojouer awa te ezali malamu te esengeli na biso totelema malamu misala na kati na Yerusalemi soki tokomi boye mpe bazali koproclame biso ville sainte ezali kaka mpona prière te mais baréalisation yango nde ezali kosala ezali koloba yango moko nde bato baza koconfirme ke oui nkamba eza ville sainte batata bamama toyebi ke na légende balobi mosala nyonso oyo motu mwindu asalaka ekendeke mosika te mais mosala oyo tosala ekokisi 105 ans mais biso bato tokomi na ntango wana esengo nini tokoki kozala na yango biso tokomi lelo na mosala oyo tosali lelo ekomi na 105 ans esengo nini biso tokozala mpona nini tokoki kozala na koyimayima parce que preuve na biso emonani malgré pauvreté na biso tozwi indépendance na 60 na 66 totongi matete eloko nini tozalaki nango na 81 totongi oyo toza nango na ndenge toza lelo soki tobeti machine baréalisation tosali
na pauvreté toza na yango mais esenga na biso ke kutu malamu tosala kango mukolo na mukolo na esengo nyonso ekozala mawa te parce que miso na biso ezali komona bamosusu bazalaki liboso na biso na likambo ya nzambe depuis babelge bakenda barealize biloko biso tosali te yango wana batata bamama esenga na biso toyeba lolenge nini tozali kosala mosala moto atikeli biso mosala oyo alobi na biso ke soki bokosalisa mosala oyo te pasi na bino kosila te yenga wana elekaki tolobaki te nani akosepelaka na pasi mutu moko asepelaka na pasi azali te esenga na biso tobongama tokokosala mosala yango wana lelo tozali kobongama kozela boyei na ye ya mbala mibale yango wana tata na ngai mama na ngai na boyei ya nkolo na mbala liboso ezalaki na 4 groupe na boyei ya yesu na mbala liboso groupe ya liboso bato bazali kobanga kuna na kati tomoni Herode ntango azwi sango ke nkolo mokonzi mosusu abotami na mboka na yo Herode abangaki mpona nini azali kotala bokonzi na ye groupe ya mibale ezalaki bato bazalaki indifférent banani bazalaki différent banganga nzambe minene batangaki mikanda bazali kosala barecherche bayebi ke mwana na nzambe akobotama na Bethlehem mboka moke boye na boye mais mokolo bazalaki distrait bapateli bato ya mayele baye balamusi bango Herode atuni bango baconfirme Herode mais tango balakisi nzela bango bakendeki te batikali na Herode mpona bokonzi na bango mais bakendeki na bato mayele te na Bethlehem kotala esika likambo basambelaka o bazelaka ekwei bazaki indifférent esali bango te. Deuxième groupe. Troisième groupe bato bazaki na sengo bato na mayele tango bamoni munzoto ebimi balakisi bango nzela basepeli bakeyi solo bake bamoni bapesi makabo na bango na babatele na bampate ne sobe bapesi bango sango bake na ndako bibwele bake komona mwana oyo azingamaki na kati na ndako bibwele moto ya batamine ezali Marie na Joseph Mama Marie malgré abiangamaki mais abosanaki te ete azalaki na mokumba esengeli amema layete oyo ekokaki ye komema naza kopesa bagroupe wana parce que mutu na mutu akota ayeba groupe nini yo ozali na mosala oyo tozali kosala tozosela Noël mais groupe na yo ezali Mama Marie abosanaki te ke aza na mokumba esengeli akokitisa yango abosana layete na kati na layete wana babongisi baprepare esika ya kovandisa mwana eloko moko kaka po mwana azwaka esika kovanda nayebi te batata bamama likambo yango ekweli biso lelo yo zako biso biso moto aza kobongama ndenge nini ozali kobanga mpona biloko oyo batikelaki biso tozali oyo toza kolinga kobongola motema te osoki natiki eloko oyo famille ekovivre ndenge nini yango hypocrisie toza na yango ezopesa yo lokumu yango elesaka yo mais yango te nzambe aza kosenga au groupe na yo Herode tozali bakemarisi toyebi histoire toyebi baprophétie toyebi makambo nyonso ndenge lingomba ezali kotambola nini tozali kozela mais est-ce que tozo s'intéresser na likambo yango babi tobongwana biso nyonso tozali totobeli mpona kozela mokonzi oyo azali koya mokonzi yango totangi kuna na Hébreu azali koya sikoyo na 9:28 ke aye kofola kokofa susu te azali mpona kofuta biso sange le 25 oyo eza le 25 ya suka est-ce que ngai mpe na kosepela yo kosepela yango na batata bamama tobosana te na Matthieu chapitre 20 verset 16 balobi le premier seront les derniers seront les premiers yango na nkolo tozali kozela dans 2 ou 3 jours azali kobotama mpo amemela biso lifuti ndenge nini tozali kobongama mpona koyamba ye loro na botamaki na ndako bibwele baprotocole bazalaki distrait bazalaki na babongisaki place te parce que azalaki descendant ya David mais tout oyo est-ce que toza sous distrait to tozali se préparer en conséquence yango na batata bamama tozali kotonga Yerusalemi oyo tovandisa bokonzi yango oyo tozali koloba ete papa de lungana azali nkolo Yesu papa Simon Keba kokanga ne molimo santo maye nyonso tozali koloba est-ce que bokonzi yango ekozala la volée
bato tango bato bakoya kotuna biso boyebisa bolakisa biso mboka yango oyo Simon Kimbangu akobotama tokolakisa nini bikuku ezalaki na 1921 non tokolakisa bunzambe na ye yango tozorealize ba œuvre grandiose oyo po te bunzambe emonana mokonzi basakalaka na ye te yango babi nzala ekotala ndoko mokonzi te il faut mokonzi amonana te azali mokonzi tolongola koyimayima batata bamama tosepela kutu tosalaka mosala oyo camion ya kala na camion ya sika l'encruiser ya kala oyo esali déjà 7 ans na l'encruiser ebimi lelo na magasin l'encruiser nini emataka na vitesse na ngomba pesa réponse na motema na yo baoyo bazali bakoya nsima soki tosakani na likambo oyo bakodouble biso nayebi te soki place ekosila na lola ntango yo kokoma okosala okoloba nini yango wana mokili ezali na pasi mokili ezali kolela bituma na gauche bituma na droite mikakatano maladi ya ndenge na ndenge bato nyonso bayoki te nkamba ville sainte ekomami na mikanda elobami eyembami na banzembo bato bazozela nini epai na biso bizaleli oyo ya faiblesse ya paresse ya koswana ya kobundi yango bato bazozela non bato bazozela tolakisa etamboli ya sika ya Papa Simon Kimbangu tiangani yango nini tokolakisa na etamboli ya sika ezali oyo te oyo ya mubulu mokolo ezali yinga ezali mardi te tokodotanga na Romains chapitre 8 verset 19 à 39 c'est que le monde attend de nous mpasi eleki nino elikia etikali na biso le vrai christianisme oyo kouta na Afrique nkolo na telemi wana. Merci Papa Ele. Na komona Nzambe tata mwana tata molio mo centre na tina na kobongola motema na comportement na koyema kaka nzembo moko ya moke toyebi yango nzembo kala Wamana sila nsiluva na ndosi ya mfumo isu kakidiaka wavuto kiririo Vamana sila nsiluva na ndosi ya Papa Simon kakidiaka wavuto kiririo Ndiatolo zambi vamana sisazo ngakidiaka wavuto kiririo Ndiatolo zambi vamana sisazo ngakidiaka wavuto kiririo Na tango yo okomaki mondimi olapaki ndai Oya kala babengi yango bomoto ya kala oyo salaki ya mabe olobaki ndai ete okozongela yango lisusu te kasi pona nini ozongeli yango lisusu motuna yango wana na ntango mpe biso tokendaka na ntubela yo koloba ngai nakozongela lisusu te me pona nini tozongelaka lelo tozali le 17 mai mokolo oyo na 1992 Papa Diangenda atangisaki lettre circulaire ya bosengi bolimbisi ya lisumu na Adam na Eve. Tango toyaki kosenga bolimbisi na makolo ya Papa Dialongana tolapaki ndai tokozongela lisusu te mabe oyo bankoko na biso basalaka uta paradis terrestre batangelaki biso yango nyonso tu tolobaki tokozongela lisusu te me mpona nini tozongela yango lisusu yango na kaka na kati na nzembo c'est-à-dire soki okomi mondimi ozali moto yo botami mbala ya mibale na molimo oya kala eza lisusu te bobele oya sike segele emona na kati na yo bizalele moto alongwe na molili akomi na moi alongwe na bombo akomi na bosomi alongwe na kufa akomi na bomoi bomo ya seko obongwani solo batata bamama kobongola message au chapitre tata pesi biso na mokolo balero tata molio mosantu yango ezali centrale ya kati ya bible mobimba kotika mabe kosala malamu voilà bongola motema na yo
moto na moto asala examen de conscience na esika yo ozali. Est-ce que ngai vraiment nasambelaka, est-ce que nasi na bongola motema, est-ce que nasi atika bizaleli nga nazalaki nango na ntango nazalaki na mopakano. Mais omituna mpona nini ozongeli lisusu bizaleli ya mopakano wana? Ntango wana to resume kaka na nzembo wana, ozongeli yango mpona nini? Omiyoka mawa mpona nini ozongeli yango? Na likambo ya Yerusalemu ya sika tokokena mosika te faute de temps. Sanzo tozali nango sanza ya me. Ezali sanzo oyo Nzambe akamataka likambo ezali impossible akomisa yango possible. Ndakisa bana en Israël bamona pasi tokamata kaka histoire récente où il y a deuxième guerre mondiale au pasi bango bamonaka balobaka toujours plus jamais ça. Mais na mois ya mai 1948, le 14 mai précisément, bango bazwi bonsomi kaka na mois ya mai likambo ezalaki ya mpasi, likambo bazalaki lisusu na elikate depuis temple ekufaka. Tozonga kuna na histoire wana te na ba chapitre wana temps réalité bazalaki lisusu na elikate. Mais Nzambe asaleli bango bolamu bazwi bonsomi na mois ya mai. Likambo ezalaka impossible, ezalaka pasi boperde yango elika. Nzambe asaleli bino yango sanza ya mai 14 mai. Likambo mibale le 25 mai Noël, c'est la date de la création de l'Union africaine. Le 25 mai 1963. Tozalaki esclaves, tozalaki colonisés systématiquement. To perdaka ba territoire makamo nyonso to. Est-ce que tozalaki na eleka? Oui. Le 25 mai tala kimia epesa melibiso lisanga oya Union africaine. C'est le 25 mai. Tozali ko fêter Noël, c'est aussi la création de l'Union africaine depuis 1963. Et en 1963 wana ezali date période oyo pe constitution to makamo ya lingomba e banda ki penza ko vansa ki bokonzi na kata lingomba sanza ya mai. Batata ba mama ezali sanza oyo to redoubler lo sabo ezala na biso makasi. Ezala na biso makasi surtout biso batata lobi le 18 mai. Et sengeli to telema parce que tous aba responsable. O biso to za ko sala ya mabe. To sala mote po tata molibo mon centre. A saleli biso ndenge bakolobaka. Grâce à l'émission biso a lobi to bandi na zéro biso nde batata. To tika mabe to zongela li susute. Et tango pe biso to za ko kena le 25 mai. Sambelango na solo pona nini nkolo Yesu asi azonga toujours na sanzo ya mai. C'est depuis le 13 mai 1917 de révélation ya Fatima pona koloba ete nkolo Yesu asilikuya au nord de l'Angola. C'était toujours au mois de mai, le 13 mai. To perdre sanza oyote batata ba mama bandeko ndenge elobami na Romains chapitre 8 verset 19 suivant. Mokili mobimba ezali na mposa makasi mpo ete baye Nzambe alakisa bana na ye libota na ye mpo ete mokili ekosikolama na lisiko ya bana na Nzambe. Changeons de comportement car le royaume de Dieu est proche. Na komba tata bwana tata moyo mosan. Merci, Watata Pasteur, beaucoup qui kozonga na bino. Koloba ete tamukonjabule papa Simo Kimbangu Kiangani. Posa na ye ezali ete biso nyonso tokoka kobika. Yango bazali kosalela biso rappel tango nyonso. Tango nyonso papa Mfumalongo, papa
diangenda kontima pe papa dialungana papa kisolokele liloba na bango ete aza na mposa ya milimo na biso aza na mposa ya milimo na biso koloba ete na mpasi oyo tozali komona ndenge baza kosayenga biso bosala boye po ete mokolo na nsuka tokoka kosepela na bango elongo ezala te eke me oyo fulani azalaki makasi abipesaki mingi na lingomba kasi ndenge nini akomi na mpasi boye donc posa nde ya milimo na biso na mokolo na suka tokoka kosepela na bango elongo yango baza kotiela biso makambo nyonso misato tata Simo Kimbangu Kiangani alobi ete tozala bana ya botosi ete na mokolo na suka tosepela na bango na elongo milimo na biso awa mingi tozali koyamba bapaya wana bazali bakroya na biso te kasi awa bayebi te lobiko ezali awa bazali koya ndenge toza kolanda babimbangi ezali kotangama kasi bamisusu koyoka papa nandimi penza ya solo pamba te fulani azalaki na kati na famille na biso azalaki na biso me tobandaki kokipe ye te nini te kasi toye komona ye awa donc oyo bazali komona nzoto te kasi nde milimo na bango lakisi ete esika wana nde papa alobi ete aza na mposa ya milimo na biso bapapa baza na mposa ya milimo na biso na misala oyo tozali kosala eye moko papa Mfuma Mbanza papa dialungana abandaki koloba ete kuntia nthangu kwatu kunsadilanga kana zulu nsendo kati kuzatambulanga na te ya mokili na ntango nde tokosalelaka ye kuna esika tokokendeke na likolo tokozwaka kaka lifuti kuna misala ezali te oyo ndenge toza kosala matei kuna matei ezali lisusu te esengo kaka na esengo yango tososola na esika wana tozala bana botosi na ndenge bapapa batiki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata Molimo Santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu elusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela